Tirara bayuma ba omoloba donc bayuma donc tebite bakapuma obike boza bayuma parce que rien mo kinga zala yona bondo kokati mais bosali kilomba reti po biso mo pe to bakolombanga donc bato va donc et comme une provocation biso ba descendant to ya lito sans charger na bino ndeka Tony Ambrose na ngima na balobi ye akipe molokai ngelo retouché ngai makambo mo boye natali na internet Vietnam na biso lenkuru apesike VJC Katanga pesi sala ofele non wana peneza archifo parce que toti otala ba image moko vient na biso mo boya mboka pe na biso mo ya mboka fango nani po awa to ba pe vérité vraiment tanga pe ko monete po batutu batali yango donc vie wana au moni vie wana donc vie wana asala ba petit moko boba na malongi et puis ba petit wana ba kula te biso mto kulisaka bango te est-ce que ye aza na salle na poto ye papa boyemba na salle na poto to le ba vérité on doit marambo yo tono na day yo montant day vidé dans to pèse pour mon besoin de toi dans net les représentants valables devant la mal à cause vous comprenez marambo so to bito ki na ba ndenge na salle wana la ko filete 3 jours to sali kuna bando qui va pèse no salle wana et ofele c'est ça et salle la ko filete donc tous les déviés wana boye ba keno mambo sali bo futango puis bo payango cher et valeur ça na ba descendre et puis aza artiste artiste le plus aimé na kati ya RDC muta kufi bokoluka te ko salir comme na ena sima de alaki muta fier ya honneur vie na biso alana bozui na ena makuna misolo na ye batu na ye bana misolo na bango biloko wana tolingiango te puis tour wa omega su bilobela to ko déclencher po biso mo pe to bakolombanga una misu na ngai juste azo moko mikolo nyos po tozo ke yemna zo ke tikanga o comprendre do wana penda sante mentir noli kokanga monoko elakisi te ke tozangi maloba po maloba to ana ngosaki do soto lobi ke to fungoli mbanga to bandiko loba a regretter pourquoi loba inengana eza mambuku to te ya muta viva muta Victoria guerre wana viva na Victoria c'est vida to gagner bango trop ti lelo biso to akoto me bana malongi bakula te ba mela communion te oso comprendre communion pe yaka biso to vida ba guerre to sera ba vie makolin to gagner bango enta ba ko isa communion inter na ebi ete be binga te comprendre ngana ebi kester o comprendre ce que le bisu bongo mukonga na sa émission na manqué et voilà que to bando gagner à vivre wana donc à mort à vie oso comprendre guerre c'est vida na moko so sala ba petit moko ba mineur enta ba mineur to kotsa ma on parle donc na ta kini mo meyebi pona ba to ba o sal ba so banani ba louer sal pona na habité sal bande banda mukolo sal on a JC Katanga botu na JC Katanga a menacer kutu bata Victoria pour ba futa sal voilà comme Nabse Binoga toujours bana Kinkester balingi suba ak Samuel Lomoro Tony Ambrose et lo ni so ngo baksa vraiment lobby qui touché vraiment lo ni ouais ngelo retouché ngai makambo mo boye natali na internet Vietnam na biso lenkuru apesike VJC Katanga pesi sala ofele non wana peneza archifo on doit makambo yo tono na day yo montant day vidé dans to pèse pour mon besoin de toi dans net les représentants valables devant la mal à cause vous comprenez makambo so to bito ki na ba ndenge na sala wana la ko filete 3 jours to sali kuna bando qui va pèse no salle wana et ofele c'est ça et sala la ko filete sala wana ezala kutu to kuti kutu installation courir aller mobulu muta bongisa ngo massa na biso jansi misiala pire peta evala yem to asali installation kutu nanu ya salle wana salle la ko fileta omoni yarmo boye so muto zo kola faut comme appelle na moi ce toke ke zaki papa m'a tapé ça qui juste salle wana n'importe quoi eza archi faux vieux JC Katanga baba ndeko futa mbongo na ye mukolo monte toke kuna to beti musique to tokele la vie salle la ko fele est-ce que ye aza na salle na poto ye papa boyemba na salle na poto to le ba vérité muta kufi bokoluka te ko salir comme na ena sima de alaki muta fier ya honneur vie na biso alana bozui na ena makuna misolo na ye batu na ye bana misolo na bango oso comprendre na matanga na ye cotisation ezate salle wana to zwa kiango tanke to kanga na biso tu ba Victorien to sala ki wana na ndenge ya esprit ya bien ezate ke ba pesa ki biso salle ofele wana ngala mono ndire
et à boire la bateau soyi donc donc biloko wana tolingi yango te puis tour oyo omeka su bilobe la tokodéclenche po biso mo mpe toya bakolombanga donc bato fo va donc ekomi provocation wana mpenza tosepe nga nalinga nabakisa mwa moke do wana mpenza sans te mentir noli kokanga monoko elakisi te ke tozangi maloba mpo maloba toya nango saki doso tolobi ke tofungoli mbanga tobandi koloba akoregrete pourquoi aloba indengana sikoyo yango esali ke bolongo na salo ya transit mpo okóma na salo mpona bongo te ezali tozwaki programme kuna tosala 3 jours toya na mwa place eza monene tellement ezalaki bapremière jour toke eza sale mutu eza mambuku tote oyo ya mutu aviva mutu ya victoria guerre wana viva na victoria se vida toganya bango trop ti lelo biso toya koto me bana malongi bakula te bamela communion te osokomprendre communion ekpeyaka biso tovida baguerre tosera bavie macolin togania bango evala ke tobanda oganie ka aviva wana donc a mort a vie osokomprendre guerre eze vida ibonge bo éclaircir likambo oyo na bato makambo ezoleka bainternet et puis oyo elobamaki na kinshasa mpo na nini toza mpe na ndeko moko mpasa awa donc abakisa mwa liloba donc dati olobi jansi donc jansi alingaka abakisa mwa liloba donc imutu asali mpe installation ya sale oyo mpona kosisa mwa polémique oyo jansi mwa liloba nini okobakisa esu mpona makambo toyoka etamboli mwa bainternet eloko nini okobakisa esusu bon pona nga pena na souci na pena posa loba te na se otuna nga tout à l'heure pona loba pona vie na se bino na loba so manga matanga to leki apona loba na lobi pona na kotsa ngo muke pona manga masal sala na yeba sala na JCP na yebi moi na musika quoi tozo pena contact nga na relation na kamata boulay na monete ma sale de salité trop relation courir de la bien te vieux roufu mutanga a proposé lobi petit au dernier d'ingénieur baleka emene est-ce que basala musanga baleka emene à tout emene na kina ma musique na 97 tinanga fu petit tanga yango ne pesanga maele na bi muni musala o basala installation courant o ya mabe na obeto long ki toko peno okama donc o ndima kuduté abi ya solo bino bata keste boza mnoko to bolo balo ba trop banini ngabiti na obeto long peno okama installation ya sala yana ngam na sala ngo électricité et baneti souka. Vous comprenez? Ça veut dire que mutu morote azwaki azwelaki bino sala na ya fait c'est ça. On va expliquer nous manga masala wana omoni sala wana ntaka bazwaki ngo manga mayini ya kester. Biso to proposer ki to baki tellement mona poto, il faut qu'on réserver ça avant. Vous comprenez? Oh agissez, ils allaient déjà donc elle est vide quoi. Yanga qui nous proposer un lobby bilo ni na kester. To sala on en attendant chez yo, en attendant Lucas seulement à Paris, ben ni monde à Paris qu'on est bali. Parce que na Paris wa juste tozo zongo foot on a mis sunanga juste tozo mo mikolonyo spo tozo ke yemna tozo ke tikanga o comprendre ko jaso e salema bazumbongo ba pesi mbongo na ye pe mona moi petit na ngai mwana peso larbo mingi ezate to sama kama vina nga bivie soko to tongo gratuit ça be kata mbongo na nga kutu oli loba siko pour la éclaircir na bato loba tranché ezalaki neni moi liloba oko loba vraiment ça lo na ba pesa ki mutute et puis ezalaki bono foot c'est ça ça là na ki payer voilà parce que foot mbongo mikolo nyonso tout ceux qui mikolo nyonso tout ça ceux qui to silisi au mona mbongo foot la bino 300 € wana te mbalo foot ça les euros foot mais na yo ki vient na ye JC bon na habité bon il parle à papa wemba a mis ça en place na moment où on a baltation mo ya bien te na bien te be bingate vous comprendre nga na bi kester vous comprendre ce que le bisu bongo mukonga na ces émission on manqué atko le babongo na pi esprit nga na imanga masala na ibaneti suka vous comprendre a sange le côté na konga lokola ye atka biloba loba vous comprendre merci Molokai ye akipé Molokai vous comprendre akipé Molokai Gilles Nzao nous signalons la présence de Gilles Nzao toujours akipé Molokai atika mamwe mené ya kimia eloko alukaki esi azwi me atumbola te po na ngonga oyo toza kolala ntango tokolamuka to abana bankoyi akokamwa mabe akokamwa to yela biso tokutana mpe na te azwaka chance akokutana na emene akoyema na emene ya azwa mpe cour ocomprendre azwa formation epe emene ya azwa formation epe ave na biso espera azwa formation epe ave na biso dindo donc avant da calme na niveau oyo akomela aluka problème te po tokosan charge na ye so tosan charge na ye oza kutu mabe mingi. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Donc, comme je vous dis toujours, les propos tenus dans cette émission n'engagent que leurs auteurs. Donc, Tozo Zoa, Nengetobaki, rumeur et tamboli moi ming na réseaux sociaux. Et puis, Bolanaki na Kinshasa à travers la chaîne Belé Belé. Dans la balle Kinshasa, Bolanaki à travers Molaire Télévision. Donc, voilà, Toza toujours Nabana, le King Kester MNA. Gilles Nzao.
Voilà, on a l'occasion. Ouais, na baksa muke pour na salle. JC azalawana présent na zalawana. JC colossal ya papa ombaté. JC azalawana katanga JC azalawana. Biso to zalawana. Alo ba ke vérité so sala gratuit ou gratuité JC azala. On comprend? Merci beaucoup Gilles Nzaou. Tout ça qui n'a pas découpé tout à l'heure awa. C'est vrai le lobo tiko perdre papa Nabino oh tout ça tout le musicalement. Le King Orchestre Emenea ou Autiko Tikabiso. Moi liloba souvenir nini oyo garda qui c'est vrai na nous a trop vraiment attristé et puis banda vraiment maman banda oza moi tout notre tristesse c'est belé. Moi liloba na likambo ebe bana Kinshasa bazolanda à travers Molière télévision. Moi liloba s'adresser là-bas. Bon, merci Noli pour l'opportunité. Ouais, Pessinga Lisusu pour nous expliquer moi muke. Vraiment la question au tout nangai pour nos souvenirs, ça ngamo souvenir. Souvenir dans les ans ngamo. Pour nous relever la maman mukilia, tinate quoi. Donc souvenir dans ngamo on a zui. On a bénéficié pendant temps on a vainaye. Il y a un bon souvenir parce qu'il y a un des salangai. Et Salinga qui est la plus grand parce que avant Koufa, on a tous nous, santé bien quoi. Donc programme est déjà, professeur, assistant dans l'université de Sorbonne, donc on est capable. Nous sommes Tony Ambrosio, nous sommes Petru Kimana, nous sommes Bobby Ronaldinho, donc nous sommes capables. Donc tant nous sommes capables, donc tout ça capable de ça là, oh tout bas na ça. Alors tellement tous allons dans l'encadrement, il y a mon grand prêtre de l'Ikundi dans allons mais tant à tiki biso bo mona ba preuve pour m'amuser belé donc parce que na minute musique est sili. Jules Nzao et nakataote vocal nini oyo yo l'air au kota ki okutana na le King Kester et mena otiko tika biso l'air au sala ki ngwa sepela ki parete na ki na mouvement. Bon na bref ngai na utaki ya Friza Moutaya nanga Victoria Zama salanga passingi yange wa betara santé a déranger nga trop ba gina mikili masa nazo ya bani yo foko taka Victoria na obo ya pona ki déjà na Vielei mais Vielei a commis na ye côté wana ya ba politique na ye jour à liboso passer ya zunga to koma na kati ya Maison Blanche wana ba tonga Maison Blanche via zaki wana ba maçon bazo tonga ba nini ba maître ba nini ba staff Nes à la carte. Parce que qui tient ebissé que non, na ina massa non na ebissé que non ya chanteur. Wa ou tu pas vieux roche. Bou abenga na romo na ye. Présenter nga. Oh yo mba na rochero, na ebissé oui. You m'a dit azon di ma yo mba na rochero, na ebissé oui. Azon di ma dit ayemba ba plan rochero. Vous en comprendre? Voilà ba grimace ka scanten. Avec figure. Do yo moko kimba beno do ko ba do yeah. Tiraka ba yuma ba moloba donc ba yuma donc te bité ba pumba obike boza ba yuma parce que rien mo kinga zala yona bonda ko kati mais bosali kilomba reti tous en abino biso ba descendant to ya to sans charger na bino ndega Tony Ambrosio na ngima na balobi to sans charger na bino enta na beti ce soir si la rivière petite lumière reflète la ligne à l'horizon. Écoutez ma prière, oh fétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'adorme, oh ma belle. Dans la case, ont fumé de ses parents, blanc blanc. La bête les plans. Yemba Moussousou dit, oh, na grimace, ya rokima, na figure. On a le King Kester mené, toujours tigre. Un temps appelle si, li kamoli koye la moto na yebi, mokuya mokoye la moto ngoya o na lobate, motema mawate. Oyebisaki nga na bimaka te nazelaka yo kotinda maloba lelo sanza mine nakolia te makanisi maleki do baplan wango enta pasizwa ekene na ranch donc na kota ya mouvement ndengwana voilà quoi.
Merci beaucoup Gilles Nzaou balobi pe parce que tout otala ba image moko vient na biso mo boya mboka vient na biso mo ya mboka fango nani po awa to ba pe vérité vango tanga pe ko monete po batutu batali yango donc viona au moni viona donc viona asala ba petit moko boba na malongi et puis ba petit na ba kula te biso mto kulisa bango te enta ba ko isa ko million inter na moko so asala ba petit moko boba mineur enta ba mineur to kotsa ma on palais donc la ta kini mo mbeyebi donc tous les deux vieux wana boye ba keno mambo sali bo futango et puis bo payango cher et valait ça na ba descendre et puis aza artiste le plus aimé na kati ya RDC bref tozo monango donc na kati autant tozo le na RDC total na biso mo Congo parce que ana mindele bazo lela et puis ba fanatique ba s'en charger na bino ils ont raté wana ki donc yuma do ba pena ba yuma ndeye mo vivre dans le bazoba pena bazoba do ba mbendre kapumba voilà quoi to s'en charger na bino. Merci beaucoup Julio Nzaou balobi eder pasa koto balobi ba kubato ba créer ba chalufu balobi awa bana ya King Kester Emeneya baza ko s'exprimer librement ndena lobaka. Le propos tenu dans cette émission n'engage que leurs auteurs et biso tozana pona komemela bino information donc esika nyonso bozali kolanda et puis faut boye bango nde bozana faut boye bango fâché mabe na ministre pour tozo les vala grand prêtre de liku bana kin bolakisa bango ke no bolingaka ye bana poto bolakisa bango ke boyoka musique o pe botika ko yoka nde mo ba ye mo ba nde koloba ba œuvre anthologique parce que misu to monaka tozaka kao voilà quoi donc mingi alobi ate po monsieur eder balobi muto fondateur ya chalufu wewe to ebi to kabisonyoso moi msimo lo nyoko bakse susu na oba ndeko balobi quoi. Merci mon frère, nanengo pesinga parole. Donc au moni mingi pena ya ko baksa pena ya koloba iza pena te parce que ba master ba uti koloba o surtout o ekoka koloba quoi. Donc au moni moi ba émotion ezali nanu parce que corps avier et ezana na mort ti le temps ekindekini donc moi ba émotion ezali quoi. Donc oyo il y a mutuya Tukoué Koloba, je pense que Bamasta surtout si Baouti Koloba, donc Nazaï peut en mingi Kolobate. Donc nga à chaque fois Nazo ko Sengara toujours que à chaque fois Nazo Senga toujours que son âme repose en paix, place Azali, ce qui place Moko Yamawa Ndeto Zongara. Mais le rôle des Azali, et sa place Yabisengo, Yamona Tozongara te, Tokenda Rapona Libela. Mais nayebi que vieux wana azalaki le plus aimé na ba fanatique na ba musicien na ba tabiro na ye na bana na ye o ñu surtout approcher vieux wana je pense que o nazolo beza témoignage pour ebele ba le carême sur leki na télé parce que vieux wana kufi tozo mona internet tozo mona ebele ba leki parce que vieux wana kufi ba comme on peut ça ba témoignage o vieux wana azalaki bo vieux wana azalaki bo donc c'est comme ça. Tovani na mboka poto vie wana mutamema biso na mboka oya poto ngai famille na ngai bimisata 1 euro te pona ya na poto mais vie wana king grâce à travers vie wana na grâce o nzamba sala nga à travers vie wana amemanga na poto na 2001 na créa dans sa chalufu créa nango chalufu et betama batutu ba mona tout ça donc Congo sous pour ndeto ba toujours car l'artiste ne meurt pas de ses œuvres et puis na rola musasu na bana Kinshasa bana poto mba partout bazoka ezongte après émission ndenge aussi la bokota na 4 toujours beta na 4 bokozwango vraiment à live na 4 na ba instrument tout en même temps bokomona ngo ndenge zalaki et moi liloba suka ba ndeko bazolanda biso et moi liloba suka ngana loba parce que na 4 guité donc ngana loba ke tofani na mboka oya poto déjà donc mundele aza ba vivre na hypocrisie. Donc mundele sera lingaka yote ato kufi aroya pe matanga na yote parce que lingaka yote voisin kutu boza ba voisin mipanzi mais ce qui bosola raté mundela na roya te ko beta porte le pango na yo parce que bosola raté na ye donc na biso pour na biso ba africain za pina passe pe ma mingi parce que biso ba africain
ata bo yoka na tena moto wana mais soki moto wana lelo akufi oye obimi na télé ou bien oye olobi momoko azalaki boye non koleka kaka te kolobaka raté parce que olingaki était donc biso to vivre vraiment na hypocrisie makasi na biso ba africain puis toza na bolingo te so toza na bolingo et ozala bien donc lo ka ngana lobaka organisation awa ezali vraiment très bien toza biso nyonso tout ba musicien nyonso tout ya vie misusu bazana kati bokozwa temps bokosa na bongo émission. Merci beaucoup Eder. Donc na lobi na bengi Tony Ambrosio na bengi bino na tikeli bino vraiment miko. Mesdames messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Il y a émission Oyo to réserva qui vraiment ezaki spécial vite bana ya Kester Emenea balobi Victoria vraiment Eleison. Il est santané. Quant à moi, donc je vous dis bye bye. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage. Nalobi, Baramounios, nous allons besoin, ne manquez pas. Et derrière la caméra, Balobi, le cinéaste, pas comme les autres, Lobo quoi maman, Ranger Smith, Lobo quoi maman, donc Ranger Smith. Nalobi Soussou, Ranger Smith. Nabakisi les sous na Obayoka Gite Nalobi, Ranger Smith. Lobo quoi maman, le réalisateur, le cerveau moteur de cette émission, c'est lui qui dit A. Pour Babi Pemigolo Kebana A, sans A, le pari sera pris. Angoza Noli Tamboulé Sage ou bien ça Ranger Smith. Natikel Binoba la molière boza c'est là pour vous allez informer en real time. Donc Voice of Congo, tout ce qui est vraiment bana kester banaki le na kanda pe mbanga ya danger ngelo ba velanga Zakari Baba Swe tous ensemble Polemu Kendi, balobi le mentor Polemu Kendi. Tout ce qui est Liban, King Kester, Emenea, depuis Paris, Baimbe la biso mo babiloko, na tsekele bongo vraiment micro, ba saranango. Za bongo 10 mi donc ya onde zo simba ba faire micro ya. To swanite yo kamati ya titi de mosusu, oe komi ko bangisa ngano kina pesa yo mbota pamba, na komi obanga no kiyo décevoir nga. Soignite yo kamati attitude mosusu oe komi ko bangisa ngano kina pesa yo mbota pamba na komi obanga no kiyo décevoir na nyangwa lesi chéri na ngai makanisi ya mabebo ero posana ezalaki se chéri na nga boya ngai ponini bato ya mokili balingaka se basi ya baninga solo mokili yango etonda na esprit ya satana obengelinga bapolisier piche na bundeli yotikanonga tongo etana solo yoko regrete naloba te solo yoko ndima te.